Donc, na combat wana, il faut ba combattre Bayeba, Zakari Bababaswe, est cofondateur. Pacho Panda, cofondateur. Et la première manif, Ezalaki chez les amis de Wechi. Ba ordinateur, il y a des amis de Wechi. Ngai inde na pesa ki mbongo ya kosala ba dépliant. Jeff Chamala. Na minuit, voiture nangai, nde to bandi ko distribuer ba dépliant pour Batubaya samedi. Alors, na 2003, nde bana Congo na Belgique baye ko reprendre combat. Na 2003, bana Congo et après na 2004, nde Londres a bandi combat na 2004, combat e banda na Belgique chez les amis de Wechi. Alors, moi je suis collabo. Bazala qui wapi. Il faut que maintenant retracer l'histoire. Comment un collabo est touché et ça vous choque profondément. Profondément, un collabo c'est qui? C'est quelqu'un qui traite avec les Rwandais contre la République démocratique du Congo. Peut-être vous ne connaissez pas la signification des mots collabo. Un collabo, c'est quelqu'un qui trahit son peuple. Un collabo, c'est quelqu'un qui trahit son pays. Or, moi j'ai travaillé pour ce pays. Mon argent personnel que j'ai mis dans ces combats m'est traité de la sorte. Des bandes de paresseux. Et moi j'ai fait tout. Ceux qui ne l'ont pas commis dans le boulot en Belgique, j'ai fait tout, je suis parmi les pionniers. On n'engageait pas les Noirs. Nous on a lutté. Pour Bananabiso Bahaz a engagé. Les l'ont pas commis engagés et ils oublient les gens qui ont commencé à me traiter de collabos. Quand Kabila est venu, les images sont là, il m'a trouvé là. Il m'a trouvé chez les rois, il m'a trouvé chez le Premier ministre. Est-ce que Yuma a Komaka et pas il y a roi? Depuis que je ne suis pas là. Maman Nangaye, Bandeko Nangaya Europe, Bandeko Nangaya États-Unis, Bandeko Nangaya Mokimobiba, Oyo Tolukaki et Yena Banda Kunabiso. Ayuna. Balobi na box Orao Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes de la télévision à Bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Pour vous aura toujours branché là. Box Orao Télécom avec Wi-Fi. L'actualité nous oblige. Pourquoi pas la rapidité, c'est nous. Merci la confiance, Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Télécom avec Wi-Fi. Leader Yaba Box. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Voilà donc, fidèles internautes de l'Engia Congo TV officiel, merci de nous recevoir. Merci, bon début de la semaine à vous tous qui êtes branchés sur Elengia Congo TV officiel avec l'acteur principal, Babi acteur à film à Koufarati, donc Blagté, Tekino Kibaso Minganga, Juvenal Kibala, Garçon bizarre aux événements brusques dangereux et 6P. Merci parce que vous avez eu rendez-vous avec Elengia Congo TV officiel. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, vous le savez d'ailleurs que nous le faisons et nous le ferons pour vous, uniquement pour vous informer. Alors, l'actualité est dominée dans la ville-province de Kinshasa. Donc, Baïbisinga Mikolo Oyotu. Donc, il y a une politique. Mikolo, il y a trop. Date le 19, le 20, Cyprien Zola, c'est une fin du monde. Il y aura trop de victimes. Les lots, il faut vous répondre. Cyprien Zola, il va combattre, il va pérer. Les combattants sont tellement fâchés. Oh, Lélo, Cyprien, ensemble. À qui j'ai dit bonjour et meilleur vœu. Bonjour. D'abord, Juvenal, Tracy, Maman Nabiso, la mignonne. La mignonne, bonjour. Et puis, joyeux Noël, Nabalandi Nyoso, et les amis de Wechi. Sans oublier, ma petite Nanga, il a parlé. Joël Matama.
Platini Bokaka. Ndenge yo lobi acteur ya cinéma bino boza acteur ya mikolo yo tokomi na tango ya ba acteur ba vrai cowboy tozongi ba Big John ba Pecos Bill ba Buffalo Bill ba Dalzos ba John Wayne nde makambo ya mikolo oyo ba cowboy ya kala ba film ya ba cowboy ya kala ezongi mikolo oyo oya Titembe Merci beaucoup, Cyprien. Ça va? Oh, ça va. Alors, Nabato tout bazolanda biso. D'abord, s'il faut toko ta maman na ben yali solo. Le 19 na le 20. Cyprien Nzolo résumé ni oyoko sala par rapport il y a crise politique en République démocratique du Congo. Le 19, na le 20, pour Nangaï, le peuple congolais est mûr. Le peuple congolais est sage. Le peuple congolais, baroko ça a été. Ndenge naïb saka bandeko nangai, bayoka kangai été. Le Congolais est très intelligent. Tout ça, tu as danger. Biso nyonso to ba danger tozangaka nde leader moko ya kosangisa mayele wana et puis nous conduire vers le développement. Malgré ça bazo mekabiso bati na mitu na biso ke toza bazoba te bati na mitu na biso ke toza batu moko ya chanana toza batu moko ya chanana te. Quand vous parlez que le peuple congolais c'est un peuple sage par rapport aux actes qui se référaient à la date, le 19 et le 20. Ozolo balango na canal nini mais quand un peu ko limbola biso pena bien. Le peuple congolais a lobby na président Kabila respecte la constitution. Yo za danser te to pesa ki yo demanda mandat ya liboso ya mibale to yokana ki na Sun City ke ko sala 3 mandats ba o mosusu batie na mutuke ya kosala 3 mandats yango le 19 babimaki po ya koyebisa ye ke non papa mandat na yo esili et lokola ba concertation ba dialogue de na 5 ans ezalaki wana ba monseigneur ba yebisi bovanda biso to kende na malembe Etienne Tshisekedi alobi batu nyonso bazongi nandako. Cela ne veut pas dire que va renoncer. Non, baza sage, batiki la place, il y a dialogue parce que biso ba congolais, tolinga kaka ba discussion et puis solution. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple congolais est sage. Alors le fait que batu ne ba ko espérer par rapport à la date au Mibale qu'il y aura peut-être trop de victimes mais ils a pena bomoti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la police a sali pena moussa naye ya ko sécuriser population congolaise, ya ko sécuriser sika bato mabe, hein, bato miso mabe ou ba profitaka, ba empêcher bango pour que deux autres et salamate, on peut peut-être expliquer la façon ou bien peuple congolais peut-être a bangi na grand makambo. Non, coupé sa victoire on a police. Police était là pour torturer le peuple congolais. Ceux qui sont congolais à lobby, papa mandat et Sili, police était là pour y ça, même mandat et Sili à Kovandawana. Le fait c'est babimité. Babimité parce qu'il y avait les monseigneurs. Et Etienne Tshisekedi qui a dit tozo continuer na dialogue. Botika biso temps. Donc le peuple congolais attend fin à dialogue. C'était même na baguerre nyonso, c'est le feu zalaka. Oh, c'est le feu. Même Israël na Palestine. La période de Moussoussou zalaka, c'est le feu. Même na Syrie, c'est le feu. Kaka bitumbe a Congo c'est le feu zalaka. Donc moi, c'est le feu. Dit le vendredi. Ceux qui vendredi bazui compromitté, je vous assure que le peuple congolais a kobima. Le peuple congolais a kobima. Subitement batutu bakamwaki
Le 19, à la veille, le 1er, le 20, le gouvernement et la transition est bimi avec l'entête qui est son Excellence, Monsieur le ministre Sami Badibanga. Alors, je ne sais pas, Cyprien Ouechi, un gouvernement qui te fait énormément plaisir par rapport, il y a 67 ministères nulle part ailleurs, avec un budget de 4 milliards. Je ne sais pas. Bateau Baye, Bateau Batikali. N'habité analyse ça. Combat nabiso eza ya Sami Badibanga te. Combat nabiso eza respect ya constitution. Respect ya constitution. To boité, oui. Respect ya constitution, to boité. Mais gouvernement oyo, ils ont même abiso si dans 2018 d'avril wana. Non, c'est là ba toto tina nini na 5 ans. C'est là ba accord oya vendredi ba réduit. Non, c'est long d'accord au vendredi, ceux qui va respecter. Le président Kabila a se représenté, va changer la constitution, va faire le référendum. C'est déjà une victoire. C'est déjà à ce niveau-là une victoire. Et puis, va faire le comité de suivi, il y a un accord, c'est une victoire. Tous les nano. On a un problème, on a par rapport au gouvernement de transition et bimi 67 ministres oyo yomo yebi liste bimi, j'espère que non au monde qui liste bateau wana oyo badibanga ko kuma bango na transition na habité ça va na bateau nyonso bien quelque part piège oyo na lobby congolais aza très sage ba monseigneur na rassemblement na ba mususu baza très sage, c'était un piège. Ça c'est accessoire par rapport au respect à la constitution. Ceux qui ont comparé gouvernement Badibanga et le respect de la constitution, oh il y a distraction, baye kotia congolais à Moniango a écarté distraction, tozoui. Ceux qui va signer à cause se représenter, c'est ce que les Congolais attendent. Et puis, l'élection est en décembre 2017. Donc, en décembre 2017, on aura un nouveau président. Alors, ceux qui ont commis un nouveau président en décembre 2017, non, va réduire la convention en décembre 2017. Président Oyakoya, Yokanisi a commenté la biso na mutu. Donc, à cause de là, dans le projet, il y a 5 ans, après 5 ans, ceux qui ont sali bien été, allez, effacez les tableaux. Donc, le président Oyakoya a un programme social, et là, c'est le début à changement. Cyprien Anzolo, Cyprien Wechi, président Oyakoya, effacer les tableaux par rapport au Congolais Baolinga. Lelo Oyo. Tocha, 15 ans depuis que le président Joseph Kabila est au pouvoir. Bilani Nyo, Wechi, Europesa, le président, 15 ans, na trône ya RDC. Toujours eu dès le ngai na monaki le rayaki. Premier voyage naie, le 26, prêter serment, président de la République, une semaine, à sali voyage France, États-Unis, Belgique, à Koutakinga na Belgique na aéroport. Mutumoko azala kite, yango na lobaka. Mutumoko azala kite, bango nyonso ba étudiant, bochab étudiant, ba mosusu ba étudiant. Bon. Tokokende kunate. Mutumoko azalaki te Cyprien Wechi. JMKP bazalaki te. Na lobby mutumoko azalaki te. Ba image zawana akiti akutingai tokenaye et pas ya roi des Belges et pas ya premier ministre. Le premier jour où Louis Michel a serré le boko sous la caméra il y a Cyprien Wechi, déjà naza journaliste international nazo tambula. Ya ngonga na ba combattant toyoka la raté. Yango ngai na ba diaspora ya Belgique, ceux qui na bandi koloba boye na monté bolobi Wechi zalaka boye. Ce sont déjà ingrats. Ba ingrats, vous êtes des ingrats. Beaucoup taki ndeko na bino na niveau international. Et puis ngai moko nazalaki sima caméra. Nazuinde bana na biso. Ya ba région nyonso. Moi na sala journalisme aye nazuye
toujours ça là interview. To voyage na ba ministre na bana na biso oyo ba mindele babande ko finga bana na biso que ce sont des enfants des noirs des macaques non intelligents ngai na lobi bana na biso baza ba intelligent lokola bana na bino na zui bango na formé bango ngai moko mbongo na ngai depuis qu'un patron derrière la caméra na mbongo na ye azui bana ya bandeko na ye ati bango liboso lelo moi je peux dire je suis erré. Le grand journaliste, Oya Poto, Eric Nindou, TTV5, abandonne les amis de Wichi. Lelo, attaché de presse, il y a musée juif de Belgique, abandonne les amis de Wichi, Moana ya Mirail Loponda. Bango Nyon so Vasilisi ba université, babane ko négligé. Alors j'ai travaillé pour cette communauté. Et après tout, récompense c'était quoi? Ali Mbongo. Récompense c'était quoi? Les insultes, les rumeurs, yango bino bana poto, surtout bana Belgique, Nicolo yo, na ko tika binoti, boko yeba Cyprien Wich. Question nanga ya mwana na ebite so babato bana na biso ba comprendre ngo analyse oyo ko sala depuis de 2001 jusqu'en ce jour, Joseph Kabila. Ça va? Ça va, positif ou négatif par rapport à Kabila? Joseph Kabila Kabange. Je l'ai toujours dit, dès les premiers jours, je l'ai vu. Et tout le monde disait, Ayemi Francité, Aïza Zoba. Les premiers jours où je l'ai vu, na longwe na bengi batu nyoso na lobi, Oyo Aza Zoba te. Il sera un grand président. J'étais le premier. Donc, il a Joseph Kabila, Sok na lobi na ti au conditionnel. Andimi makambo ya Senko. C'est-à-dire, respecter la Constitution, ne plus se représenter, ou ne plus modifier. Ndenge na ibsaki bango depuis 2001, et je le répète, yango bati akangai, wechi kabiliste, nalia nanombongo ya kabila te, penaza mutunaye ya communication te, c'est un homme providentiel pour la République démocratique du Congo, je l'ai dit depuis 2001 et aujourd'hui, je le répète, et je le répéterai toujours, et je peux le prouver, image à l'appui, c'est un homme providentiel. Sauf à s'entêter, à sa troisième mandat, à gâcher tout pour Nangai. Il doit se conformer à la Constitution. L'histoire me donnera raison, ce que je viens de dire. L'histoire te donnera raison. Un jour, Bato Baolanda Bisso. Ceux qui a respecté la Constitution, ceux qui a respecté la Constitution, ça sera un homme providentiel de la République démocratique du Congo. Ceux qui a respecté la Constitution, vous comprenez, il va endosser la responsabilité comme celui qu'on a envoyé au Congo pour diviser les Congolais, pour Bamindele, Bakoma na balkanisation, Rwanda a récupéré partie Moko ya Congo. Donc, j'ai dit, Mbeli Yamino Mibale, Joseph Kabila, pour le moment, la conclusion n'anga. Merci beaucoup, Cyprien Wichi. Alors, n'habitez tout le ballon par rapport aux opposants à Bissau, Yamboka Oyo. Ce sont vraiment des opposants qui se battent pour le peuple congolais ou bien ils la rendent juste kaka lit na bango ils répondent à intérêt personnel. Nandenge ota la peda ba makambo oyo de toke ba dialogue nandi gouvernement bimi nandenge bato musuba na 5 ba ba boya ki dialogue bango ka ba yeli suna dialogue ngo oko mona te que non quelque part ba traiter rapé bo opposant na biso que non na butu ba opposant mais na butu ba comme na majorité. Ce sont des gens sérieux, honnêtes. Oyo bazana moyete ba osala tout pour défendre le Congo. Oyebi Congo oyo mutu nyonso alingaka Congo. Pe mutu nyonso a défendre Congo na ndenge na ye. Neti yo ozo défendre Congo awa na micro na ye. Mosusu ko défendre Congo na maloba.
eloko oyo esalaka biso tokendaka liboso te ezalaka nini papa qui danger danser mais yo paye jamais danger nga na lobina danger danger Juvenal danger Principe danger Joël danger Paulu danger Kabila danger Etienne Tshisekedi danger ngai na lingi yo landa o ngai na koloba yo pe olobi ngai il faut na landa yo koloba alors ngai pe na vami na ngai babondela ngai pe mutu akobondela moninga azate yango Congo ekufi lit oyo bandeko na biso ope bandeko na biso vraiment ba combattant ba congolais ya diaspora lit o ba osala pe libanda bango ba kuna biso toza awa lit na biso ezaka respect à constitution mais par rapport à ambassade ndenge pene kangami ambassade presque pena ndeti à Paris je vous assure que ambassade de Kangami mususu bako saccager na ba Brésil bako kota bako panza na habité point de vue nego ozala ni na lit sona bandeko na biso ba osala non lit wana ba memi yango mabe lit wana ba memi yango mabe ngana zaka combattant ko yebisanga ite ako yebisanga eloko moko te premier combat première révolte c'est moi qui est organisé avec mon mbongo nangai ba biro soka moi nalobi moi c'est-à-dire la vérité balobaka yango pété ba ordinateur ba utiliser ko yangai congolais moko azaki na ba ordinateur te na poto na période manif ya liboso ezalaki le 10 juin 2000 mingi ba combattant bazana en Afrique baye na noté combat ebanda na 2004 L'ité à Liboso, le 10 juin 2000, c'était guerre à Kisangani entre les Rwandais na Ougandais na Kisangani. Et je vais vous dire encore une révélation. Zakari Bababasso est cofondateur à combat. Pacho Panda, cofondateur à combat. Le Rwanda babundi na Kisangani na bengi bango na babiro na ngai parce que nazalaki na projet moko na commune d'Ixelles pesa kingai na salaki projet pesi ba ordinateur internet gratuit batu babandai koya na ba ordinateur wana ndeto salaki ba dépliant ngai nde na bimisaki mbongo topesi mission Zakari Bababasso akende ko sensibiliser tozaki na ba radio tozaki na radio campus Air Libre na radio Panique ya Christian Lusakweni Pacho akena radio Panique Air Libre Zakari Bababasso nde ba sali publicité le 10 juin 2000 le ko kutana na matonge nazana ba image nde bandeli ya combat wana. Et après, liste, c'est-à-dire, on ne peut pas accepter des Burundais. Les Rwanda Musée, à Bunda, en 2000. Il y a Libosoana. Ba évacuer Mboka Nabiso. Comment se fait-il des armées étrangères, ba yeko Bunda na Mboka Nabiso? Neto sensibilisaki. Mokili mobimba ba congolais tozala ki ebele na kopesa yo pe image sokolingi donc na combat wana il faut ba combattre ba yeba Zakari Bababasso est cofondateur Pacho Panda cofondateur et la première manif ezalaki chez les amis de Wechi ba ordinateur y a les amis de Wechi ngai nde na pesa ki mbongo ya kosala ba dépliant Jeff Chamala de na minuit voiture nangai nde to bandi ko distribuer ba dépliant pour batuba ya samedi. Alors na 2003 nde bana Congo na Belgique baye ko reprendre combat. Na 2003 bana Congo et après na 2004 nde Londres a bandi combat na 2004 combat e banda na Belgique chez les amis de Wechi. Alors, nana koyebi sangai ke moi je suis collabo. Bazala ki wapi.
Il faut maintenant retracer l'histoire. Et comment on a collaboré tout et ça vous choque profondément. Profondément, un collabo c'est qui? C'est quelqu'un qui traite avec les Rwandais contre la République démocratique du Congo. Peut-être vous ne connaissez pas la signification des mots collabo. Un collabo, c'est quelqu'un qui trahit son peuple. Un collabo, c'est quelqu'un qui trahit son pays. Or, moi, j'ai travaillé pour ce pays. Mon argent personnel que j'ai mis dans ces combats, me traiter de la sorte. Des bandes de paresseux. Et moi, j'ai fait tout. Sauf qu'il est là, comme il y a un boulot en Belgique. J'ai fait tout, je suis parmi les pionniers. On n'engageait pas les Noirs. Nous, on a lutté. Pour Bananabisoba, ça l'a engagé. Les lobes comme engagé. Et ils oublient les gens qui ont commencé à me traiter de collabos. Quand Kabila est venu, les images sont là. Il m'a trouvé là. Il m'a trouvé chez les rois. Il m'a trouvé chez le Premier ministre. Est-ce que Yuma a comme et pas il y a roi depuis que je ne suis pas là. Bon mon image avec les blancs. Bon mon image va combattre avec les ministres, les journalistes. Non, non, non. Naningaka mo anate, c'est-à-dire n'a qu'à prouver que les amis de Wechi et ça les amis de Wechi. Ngana ça vraiment bali. Yango même les 19. J'étais ici. Na lobby n'a qu'à vivre les 19 na bande konanga yakin so ikokufa to okufa. Na moni combattant à mon côté, bande de peureux, bande de lâches. Il fallait qu'on soit ici. Il fallait qu'on soit ici parce que la mort était ici les 19 et les 20. Il y avait quatre Congolais courageux. Félix Tshisekedi, Obofinga Kaye, Azalaki Awa. Abraham Lokabwanga, il était ici. Rex Kazadi et Cyprien Wechi. Voilà les 4 courageux. Beaucoup de Sangani. En fait, tu te dis que peut-être que au Bunda Petro Nagoya Rabila, mais on s'est retrouvé pété. On s'est retrouvé parce que GMK peut-être le rôle à Bino, mais les lots GMK le lot DG DGP il y a cinquantenaire au sala appel na bango wechi bino sala lit bunda mais bon s'est retrouvé il y a quelque part sur raisonner que ba benga yo collabo par erreur ça t'énerve quelque part. Bon on coupe en martyr au lieu était pas se retrouver. Qu'est-ce que tu appelles par se retrouver? On s'est retrouvé par rapport. Il y a régime. Bino bolingaka kolo baba vie privée na bino. Ngai na lobaka vie privée te? Et ça na éducation na biso te? Moi je me suis retrouvé. Je ne me comment se retrouver par rapport à quoi? Je suis bien dans ma peau. Si je suis parmi les hommes les plus heureux du monde. Qu'on se retrouve nanini? Pourquoi? Jalousie. Batu oyo bautaki awa na kin. Na Congo, baye na idéologie à Congo. Soki okuti quelque part neti juvenal, il faut na sasa yo pour na zoa place. Or, babosanaki environnement. Makambo ya Congo, babemi yango na poto. Or kuna eza environnement mosusu. Soki bozana ndeko na bino nyonso il faut bozala derrière ndeko na bino. Donc on raisonne en fonction de la communauté. On ne raisonne pas en fonction de Wechi. On ne raisonne pas en fonction de Tracy, de Juvenal, de Claudie ou de Wera. Non, la communauté congolaise de Belgique, la communauté congolaise de France, la communauté rwandaise, la communauté sénégalaise. Alors, ceux qui sénégalais, Moko Abimi, Lokola Wechi Abimaki, tous les Sénégalais sont derrière Ndeko Bango. Parce que ceux qui ont commis Kuna, ils vont ouvrir, Batumosu Subaye, Bakomi, Bakei. Bango Baye, Bakuti Wechi déjà là. Wechi ouvrait déjà. Il fallait la communauté et supporter les amis de Wechi
Potozala da lobby na biso soki lelo Louis Michel ou Charles Michel akena oni ndenge zalaki batu na biso baza na kati. Makambo bakoloba kuna bana na biso ba filmer toye kopesa na mboka. Na moment wana Jean-Marie Kassamba azaki nani? Na kotanga ba kombote ya zalaki na France, biso tozalaki na Belgique. On comprendre? Et puis batu baye ko kwesa les amis de Wechi bande konabiso. Et à ce moment-là, to salaki publicité, to salaki déjà na ba ministre nabiso. Mandaï la mwana bandundu. To salaki déjà na ba député nabiso, Berté Mapaka, mwana Grand Kassai. To salaki déjà na ba conseiller. Tozo kende, to zala na ba bourgmestre nabiso. Ba yé ba kwa isi mandaïla, ministre nabiso. Oya barabi tilelo azali. Bako ici ba conseiller ba burkinabé ba sénégalais ba yakozwa place ya biso ba congolais. Voilà ma colère. Ce n'est pas moi, je me retrouve. On avait construit quelque chose par ignorance. Ba yako boma biloko na biso. C'est ça ma colère. C'est pourquoi je vais revenir encore pour parachever mon travail. J'ai commencé un travail que je n'ai pas achevé. C'est ça colère nangai. Tout ça qui n'est pas député, il n'y en a plus. Or, la communauté africaine, biso ba congolais, tous en nombreux, tous en dit même ba députés. Parce que, pour nanini, des gens qui n'ont pas étudié, des paresseux, charge sociale, ils ne travaillent pas. C'est ça ma colère. Maintenant, la Robana Koloba. Et je dois revenir pour récupérer la place des amis de Wechi. Moi, c'est la Belgique qui me doit 1,2 million € que j'ai travaillé, ils ne m'ont pas payé parce que j'étais un noir dans un pays de blancs. Alors, Wechi, yo okobenga ba combattant ba obundanga pour la mboka, okobenga ba ba pere penata yo moko, hein? Ba litso bango ba ko sala pena kuna yo mona ka ilote. Oh yo nazoloba, ça ne concerne que la Belgique. Et ça y a Afrique du Sud. Et ça va combattre l'Afrique du Sud, et ça y a parité, et ça y a Hollande, et ça va combattre le monde entier, parce que je n'ai pas vécu là-bas. Nazolo Bamakambo ya Belgique. Colère nanga ezande na bande konanga ya Belgique. Pas ya ba tout mosu sukunate. Bon ça la confusion té. Alors, Wechi, lelo oyo par rapport à lit au bandeko na biso parce que yoza mwana poto photo betara masolo ngo pekaka noza awana to profiter na crise politique ya mort na biso. Likanisi o bandeko na biso ba combattant oyo bazwa ke bandeko na bango oyo ba musicien oyo ba betara musique na bango ba betara lisusu te parce que selon eux bayembaka pona mokonzi ya mboka yangwana il ne faut pas babetaka ba concert toujours que déjà 6 ans vers 7 ans déjà yango likanisi wana parce que yo posala kuna tambo makambo ebanda ezaka likanisi moko procédure moko noble ou bien quelqu'un quelque part osara décis par rapport ya mbano oyo bandeko bazwa Lukanga ilendi ou bien samedi. Je vais répondre à partir de la décision à 5 ans. Parce que ceux qui vont répondre, les lots vont répondre bien. Tout c'est la vendredi. Question après, résultat à 5 ans, Benganga. Je vais copier sa réponse. Les lots. Musique on peut zonga ratene zara liboso et comme appena bien contrôler si kopo ba bêtise fait ça trop zoba ba mise ba baby éducation à ban ebele ba ngoro ça peut ban ebele oh le go ça peut moko ba discipline militaire faut ba subir. Bon, si c'est comme ça, au Pessinga a raison, il faut dialogue musical. Dialogue musical, on appelle téléménio, attention, ouais, tu collabores. N'a pas chef continuer là, on a keba, ba tekino qui ba sominganga. Il faut dialogue musical, à supposer que le président Kabila a accueilli. À supposer que le président Kabila a accueilli. Non, on a continuer. On a continuer. On a continuer. On a raison.
bakozwa raison. Bakozwa. A supposer que président Kabila akei. Bobo iba beta musique. Pona nini? Ouais, c'est comme qui me thème mabe. Ah, yango na lobby tozela vendredi. Wana tokoloba, bakoloba non, bakoya boy. Ah, babetelaki musique, topesi 2 ans. Ben, Bill Clinton, Marie-Paul, Ferre. Est-ce que fallait abetelaki Joseph Kabila? Point d'interrogation. D'où il faut dialogue musical. Toza n'a pas problème, n'a pas musicien. Ba ya ko futa ba pension alimentaire na bango. Et ça, le mouvement est bien que Kibala. Tant que on a biso bazui les canistique pas question de musique na niveau de Europe et ça les canissimo ya bien. Parce que selon bango on est bato bayembela Kabila. Mais pourquoi pas te ba joueur au ba robet une équipe nationale ko interdire bango que boke na robeta te l'équipe nationale. Le problème tout ça là ba ya ko futa pension alimentaire na bango. Batike le biso bana na ba fi na biso tokomi ko bokola na ba koko baya ko futa passion alimentaire, d'où il faut dialogue musical et puis tout définir comment prochainement un musicien doit se comporter quand il va en Europe. Alors ce qui a bouki ba mide ko ana toko beta ya embargo. Dialogue musical on a débit ya consensus nango ya masolo nango ko banda quand fin mandat la chef na 2017 kaka na 2017 na fin mandat chef de l'état non na 2017 kaka na 2017 na 2017 d'ailleurs lundi toko pesa programme ya les amis de Wechi to reprendre l'activité na biso to banda ko bomba 2017 toko proposer wana kozala kaka na cadre ya Belgique toza na dialogue na cadre ya dialogue wana kutu toko élargir ba politicien ba lobité pour la nino lobi kaka dialogue musical tia kaka dialogue ya ba Belgique parce que oyebi papa Sami Badibanga un grand Belgique. Alors quelque part voilà il on a linganga yo pour fongola nga air mobo masolo o moni pe quelque part bandeko na biso peso ba ko loba ke gouvernement oyo eza na sous occupation ya kindoki parce que il y a trop des étrangers trop muta soulever ba biloko na lelo Frank Diongo tala lelo via Frank Diongo ne komi ba ko beta mutu ba ko sambisa mutu liboso ba juge alali na kiti na ebité bato ba ko landa biso Cyprien, ce qui vraiment analyse à terre, moi, mon cœur, au ça là pour Frank Diongo. Pour Frank Diongo, moi j'étais là les premiers jours. Nazana image, j'ai filmé. D'ailleurs, Nasala qui reportage j'ai été éclairé. Nasali moi investigation. Et là comme sous, on a remarqué, Naka papa Frank Diongo, il faut le pouvoir judiciaire. Abanda ko expliquer makambo ya droit toyebaka yango te droit esa na logique na yango bango na bango nde bayebi biso toyebi yango te les premiers jours j'étais écœuré de voir ça ngai na lobi ndenge nini boye or eza faute ya ba juge te eza faute ya ba juge te bana elandi te eza faute. Il y a médecin Yangaliema. Médecin Yangaliema nde asali rapport. Ba juge batunaki. Parce que ba juge akosala biloko boyete, c'est tous des grands professeurs. Pour ce docteur akosa rapport par pression. Oyeba comment? Docteur est responsable, pas les juges. Mais docteur sont asali rapport par pression. Pression légalique non, il faut que ça madame. J'ai les papiers. Docteur a tenu papier na cour de cassation. Que Frank Diongo n'est pas malade, est en état normal, on peut le juger. Bah juge, bah tangi, bah juger. Et puis bah monnaie à la longue, bah suspendre. Donc il faut tout le caca place à faute. Yo docteur, bah bêta qui était.
wana na ye torturé te. Wana na yebite. On peut te taper. Na bête au coup de tête vimbiawa. Mais tu es en état normal. Zela nano. Wechi, il y a quelque part ba ko bengo collabo po oko ko ka dénoncer makambu te. Logique. Logique par rapport à quoi oko ko ka loba te. On sera pas zone d'ombre trop. Ngai naza logique na lingaka justice. J'étais la première personne ce que l'on dit émission nangai. Le même jour il y a na pasteur Bobo, j'ai critiqué, j'étais presque en larmes. Na côté li papa nani Franck parce qu'il était aboyé. Ezalakate. Maintenant, na keko sala enquête. Responsable ya biloko nyonso oyo. Ezande docteur Yangaliema. Ngana zolo, eza faute ya ba juge te. Docteur Yangaliema. Nde asali rapport. A lobby Frank Diongo aza na état d'être jugé. Docteur wana, soit qui pression, yende asa mobilité. Comment yo docteur, on suit pression, on signe. C'est ça la logique. Il faut, moi, il y a une logique. So aroba te la fait place na ye. Wana etalinga ité. Maintenant ngai naza juge, nazui rapport. Il y a séparation des pouvoirs. Docteur a commis lingai. Ngai nazalaki kuna te. Peut-être yo zwa ki pression. Ya batuana au commis. Baye kopesa opesi ngai natangi. Il est en état. C'est un docteur. Ngai juge nakosala nini? Nakoloba docteur akosi. Soki na lobby docteur akosi. Bakolanda ngai juge, balobi séparation des pouvoirs mutuna boulot na ye. Neti awa soki na poser aux questions. Okoyebisa ngai nini? C'est moi qui pose les questions, c'est toi qui réponds. Ezalaka bongo te? Ah oui, ça va en kiff. Alors, bon, toi qui ne peux pas. Pour le moment, eza docteur Yangaliema. Il faut maintenant les journalistes, balanda docteur Yangaliema a expliqué biso. Biso tout le monde dit papa Frank Diongo na état oyo. Yo docteur olobi azokosa. Likambo nini etindi yo olobake azokokosa. Actuellement, Franck Asana nakuna yeto asaka na hôpital wana ba ko loba ko kosa. Na yebite, ngai na yebite. Loko yoto ke ne peut pas etozonga akosa te bazali ko reprocher na nini pour to commencer na niveau. Ya ngai na yebite, bakambo ya Congo ezaka mystique. Papa, on peut journaliste on comme tina lié. Oko yebelo ba ko reprocher te. Ngai naza réaliste. Na Congo oki ko sala eloko. Tout comme au sala eloko te so yo balingi okanga yo ba okanga yo bakanye pourquoi balobi abeta ki ba JR bagarde du corps na ba beta ki ba JR nde ba récupérer qui est pe azwa qui frappe voilà parce que na tribunal militaire wana ya qui azoloba kutu afashe alobi bakangaki ngai na toilette babeti ngai comme un animal naza dango awo wechi tokomi vraiment na suka question au pena soko échappé nango ya solo pena ba obenga o collabo. Que pensez-vous aux gens qui disent que régime oya Kabila est un régime oyo et kangi batu et bomi batu et ça l'union sur ya mabe ngai nayebisaki ba na poto depuis kala que Joseph Kabila Kabange na Joseph Mobutu c'est le jour et la nuit. Mobutu était là. Yo, yakawa, oh yo, ya Rais Kabila Kabange. Makambo nyonso na se ya mai. Ça veut dire makambo nyonso ezo le kana se ya mai. Bino ya liboso bokomona rien na se ya mai. Soki ngando aza na se ya mai ya ose okomona ye. Mena soki ozindi wana badame yo. Confirmant wa mai bareke bazakuna. O confirmer yango siko. Confirmer na lobaki yango na bana poto. Bangonde babane kolanda ngai te yango na lingi na répéter yo awa. Yango babengaka ngai collabo parce que na lingi ko répondre yo. Nayebisaki bango jour moko bandeko. Président Kabila toyebaka yete. Eloko ya lingaka oyebaka toyebaka.
oyo alingaka te eske boyebaka toyebaka te azomema biso wapi toyebaka te toza wapi toyebaka te avandi kaka na ye nye mutu ya boye aza yuma te aza vrai cowboy le nalobaki boye omoni kolabo alie mbongo napesi lisusu exemple bamama boza wana mama Glody awa na pose ba question basi nyonso ya mokili mama na ngai baser na ngai mwasi na ngai bakoko na ngai oya basi boza na libala mobali akangi yo na mbeto ya libala na mobali mosusu réaction ya congolais bitumba mobali wana alobi rien olingi ko provoquer pour une réaction rien olambi damage opesi na mesa adame lobi kuna ake bulo ake kosombela yo wax aye kopesa yo mama boko sala nini basi nyonso bayebisi ngai mobali oyo aza ndoki nange moko nakokangamisaka na ngai soki ake bulo na kimi libala nakozonga na libala te nde bajare ya Joseph Kabila Kabange bofingi alobaka te alobaka te yo échappé dans la question na ngam na retour dire que c'est pour vous dire que asa mobali et puis il contrôle tout le monde je l'ai dit Joseph Kabila contrôle tout le monde awa na Congo armée na maboko na ye soko lingi réponse police na maboko na ye il contrôle de A à Z ba militaire il contrôle de A à Z pouvoir judiciaire, il contrôle de A à Z. Pouvoir législatif, il contrôle de A à Z. Exécutif, il contrôle de A à Z. C'est un président. Oyaza na vision. Alors, mutu ya boye, soki bolingi ko combattre il faut botia na mitu na bino que on a un adversaire devant nous et non pas ndenge ba congolais balobaka azazoba. Aza yuma te, aza vrai mobali. Et quand il parle et il réalise, il avait dit, le 19 décembre, avant le 19 décembre, et Kozala, après le 19 décembre, Narokendete, Narovanda. Il est au pouvoir. Il a dit, il a respecté. Bakombata Balobaki, le 19 décembre, dégage. Il faut maintenant tout vendre juger. Entre les combattants, na Joseph Kabila Kabange, qui a raison pour le 19 décembre? C'est Joseph Kabila Kabange. Alors, qui c'est qui a ça, Mobali? C'est plaisir, hein? Pas plaisir, c'est une vérité. Bon, il y a la vérité. Yango Balbenga collabore parce que j'ai dit la vérité. C'est ça le bien. Bien, Anine. Merci beaucoup, Tokoni vraiment à Souka. Et ça tic-tac, bien Anine. Olingi Koloba bien pour Nanine. C'est parce que nous avons symbole. Joseph Kabila, le 19, enquêté. Depuis 2001, Batouba, Banay Koyokanga ite, Bambabinga Ikombe a collaboré na Mbongo. Oh, c'est moi qui disais la vérité. Ça va, on dit. Nyoso inazoloba awa. Luka ba interview nangai chez Pasteur Bobo. Nyoso inazoloba. Naloba ki yango. Que dans ce régime ya Raïs Kabila Kabange, tout se passe na Seamai. Par rapport à Ndenge Joseph Kabila Yokuta, pays Oyo, Mawatro en morceaux, jusqu'en ces jours. Qu'est-ce que tu dis que Joseph Kabila Tosali un pas ou bien tout télémiga place auto télémiga wana? Tosali sur le plan politique. Tosali pas moko soki andimi kotika pouvoir. Wana tosali pas moko incroyable et puis te tourner page politique to s'occuper na développement. Pas moko incroyable batuba au kufa na babanzala awa développement moko na ce développement ni oyozo lobawana je sais pas o comprendre ngaité na lobby soki atiki pouvoir. Comme il y a ba soki, mais c'est soki à Koufa. Parce que pour le moment, les vendredis, tu as évité ce qui a condima proposition il y a ba évêque. Moi, je parle toujours en fonction de la proposition il y a ba évêque. Ce qui a une proposition il y a ba évêque. Wana
à rendre un grand service de la République démocratique du Congo. Oyo akoya à s'occuper les sous la politique, à s'occuper na développement. C'est ce que je veux dire. C'est ça la réussite. Il y a Kabila. Ce n'est pas il y a aujourd'hui. Ce n'est pas n'a passé. Réussite il y a Kabila et Kozala. À long terme, ceux qui ont le pouvoir, à long terme, d'ici 10 ans, 15 ans, ne beaucoup ya komona. Bien fait, il y a Raïs Kabila Kabange, ceux qui ont le pouvoir, pour le moment, on ne voit pas parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Wechi, président de la République démocratique du Congo, aux Awana, 10 ans, 15 ans. Mais arrive à un certain moment, au monde qui est battu, lingo li souté. Wechi, on remarque, on peut dire que battu lingo té. O sala boy, bako boya yo. O kene boy, bako boa kelo ba mai, bako ina yo, bako finga, bako critiquer yo de toi-même. Na gouvernement na yo, na batu na yo. O sani. Pona ngai. Ezaneti ba kombata ba lingi ngai te, o ya Belgique, ngai pe na lingi bino te. Bo fande na Belgique, ngai na Congo, na tiki bino. Soki ngai ezaki pa ya Kabila. Soki ngai ezaki Raïs Kabila Kabange. Bo vandi côté na bino, ngai pe na vandi côté na ngai. Na tiki li bino pouvoir. Ça fait que le lien monga de tout le monde le hein. Ko ba lingi te pa lingi ne pe ba tout te. C'est ça la vie. Olingi ngai, ngai pe na lingi yo. Olingi ngai te, ngai pe na olingi yo te. Ofingi ngai. Merci beaucoup, tu comme vraiment la souka. Bah de Rodabiso, bah la yamaki Cyprien, Wechi, les amis de Wechi de Bruxelles, bah lui Kalaming était, bon on a peine que non parce que tout ça la peine en collaboration, on a fait dans la peine, hein, na fait dans. Et ça pour la combattre la Belgique et la diaspora à Belgique. Ben bah on va périr. Bah oh mosusu, beaucoup de la vakamona bisoté à Belgique, na fingi binoté Londres. Nafandi nano na Londres te, na yebi réalité na binoté, Paris na yebi réalité na binoté, Hollande na yebi réalité na binoté, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. Donc, boti kangai na bana Belgique, na ko prouver bango. On est pas péré hein? OK. Ba lâche, ba ingrat. Ba bomi communauté congolaise, ba bomi communauté congolaise de Belgique. On avait un ministre Mandaïla. Moi na bandundu. Ministre belge, to quoi ici? Berthe Mampaka, moi na ya grand Kasai, moi et tout. Bah comme il va testoler à voter. Bon voter Berthe Mampaka te, bon voter. Zelanano, bon voter. Oh, mais ça ne se met pas sur la soni. Et ça est belé, tout Robert. Bon voter ba flamand. Est-ce que flamand a ya la matanga na yo? Malgré que Bertin a sa mabé, malgré que Mandaïla a sa mabé, ce que ça la matanga Bertin a koya, to père de biloko nyonso, wechi azala kiwana, lelo, babiloko oye, je le kalisusu na chaîne belge te, nani abane koleki sabino na chaîne belge, si ce n'est que wechi. Mikolo yongai na bana Belgique, ça va petit nangai. Il faut redresser bango, na exercer droit de naissance nangai. Ba petit, il faut discipline parce que en 2018, ba élection ezo ya na Belgique, na bandi côté à bango, il faut ba congolais to voter banana biso ba comme ba belge, il faut tous aller ba ministre na biso, il faut tous aller ba député na biso, il faut tous aller ba conseiller na biso. Maintenant il faut laver cerveau ya ba na Belgique. Ba tika buzo ba wana ndeko na yo akuzala kaka ndeko na yo malgré que aza mwana tout mpangi akotika la mpangi ou mina sema azaka ndeko na yo. Merci beaucoup na batoto balandi biso to comme vraiment na souka balobi rendez-vous semaine au kaka hein donc Kalaming était sur mon peu Vital Caméra na tonton de la presse boza la paniquité bo benganga pe collaborer pe ya boulot nanga bilobi pe sur mon ninga na fi mende mama sifa pesa kinga na pesa ko mwanda na ndoto. Merci beaucoup. Donc, Arsantissana, donc merci beaucoup. Lori Makengo. On a contrôlé. Pas pena bato maele, bato balanda abiso. Vous comprenez? Oui, et un amuto mo abi juvénal. Nana posa na yo. Na ninga mabete. Kozala pembeni ya wechite na landaki. Abi papa wecha kolabo final. Pa wecha alia mbongo Kabila okosa yo. Omonenga yekini wana adi na 200,000 balles.
Il y a un moment à côté de la gouvernement. Mais yo tchéngé l'autre. Est-ce que awa nazo lancer message tika pouvoir respecter constitution. En tout cas Kabila lingaka bango hein afuti ngai pona yebisa ye atika pouvoir. Merci beaucoup. Donc merci. Rendez-vous sur Bomoni Pena vu la mère Mende Bomoni Pena quelque part. Bomoni Pena la mère Mende Bomoni Pena. Fait dans les pacificateurs. Vital Kamere donc Kalamingité a commis Kamé héros. Kamé héros. Baboya qui me le bandimé parce qu'il va rejoindre la dialogue. Caméléon, Yemogami Bengi Kamé héros. Il y aura trop de victimes. Tellement victimes les qui m'a cassé battu monsieur Bogoyela ta blues à ma momie. On a dit bien blues à momie pour victime. Yamara Moyo Ebiti et Nick Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Malgré moi, Mikologa au bois qui signe. Mais préfère-moi tes 001 code mondial, là où repose la confiance de Juvenal et qui bala. Préfère-moi depuis Philadelphie, 001 code mondial, 2017. Quand on a banni préfère-moi trop de victimes Juvenal. Bon, on a un coup de tête. Préfère-moi. Merci. Solange Sompa, 45, 0045. Solange Sompa, Solange. Moi, c'est moko extrêmement bon. On a bagui, maki la balanchou, ma concert privé petit nanga pena donc voilà. Maki la balançoire, Judith Sebo. Merci beaucoup. Yves Malou Kinshasa Makambo. Qui Makambo ti. Na mona pena ba publication pena ya Yves Malou Kinshasa Makambo de mon retour et ça là qui nga pena plaisir makasi. Madame Chagui Pierrette est bene. Lori Makengo, merci beaucoup. Bato tout yanga, bato balelanga, bato bapesa biso, ba conseil ya ba belé, on est ensemble, bato tout ba soutenir ngai de temps en temps moralement, financièrement. Juvenal est là, Juvenal vous aime beaucoup, donc voilà. Le reste les contestables Poucha Imangenge, la mère Isbak, donc Isbak yabaye Poucha, donc voilà. Orosimba mise au point au bébé Samarambutu Maratro. Donc merci beaucoup. Donc comme vraiment na souka rendez-vous na wechi. Fin de semaine oyo. Il y aura trop de victimes. Ba tekindoki ba sominganga. Ba salinini Nicolas Osombia. Juvenal Kibala, acteur à film à Koufaraté. Jour à Koufa film pesili. Avec le nababa baolia na butu kuriki. Nana oyebi samuninga ki kuriki. Devoir à domicile. Bouye Juvenal. Mais vous allez baiser les cadavres. Que le neige, que le plaît. Boucle. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.